biso ba baby saki. Ndenge tata molimo sato apesi so mibeko. Bandana 1985 niti mokolo malelo. Est-ce que ngana oto za kolenda ou bien to zali na no bana mike. To zonga na no singa totala. Soke zali ka to baby si ngana to bongisa. To botami na lingombo yo, to koti na lingombo yo, bolingo mibeko na nini? Misala. To yewa kosambela, po to sala misala, to za na retard, to za na pasi, to za konyokwama, ili faut to sala makambo oyo to kosepelisa papa Simo Kimbango Kiangani ayokela biso mawa alongola biso na nini? Kasi totoko misandambe. Biso to kazana ndambe solo chemwe. Oh, what was it? I never. Oh, the women are coming in. Zamba Baba. Zamba Baba. Kasalu wakati. Mama mukali ni papa na ngira tube. Na bilika mute mama toko tana biro. Bambanga alikoloba bambanga seboli misangai. Bambanga alikoloba bambanga seboli misangai. Ngala ndio wele lo mama kono balikamba solo. Nicolas na pesa kalos. Dimanche nous va passer na pesa kalos. Solo na pesa los te madesh. Solo na pesa madesh te los. Yamana bambanga likolo bambanga se bali misangai. Yo moko loba. Kwani zali tumela. Onyo so ba papa ba ko na biso ta ho yikuki. Biso sikoyo do mi pesa. Tama kamunisa boni kwa mibeko isa keke nyonso komona yo ekoe mama na miloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tika watango ekoki amemba kubange akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele. Nanga bala kisanga nzela na yo utabo mwana nanga na yebi yo senza nanga ekolo utabo mwana nanga na yebi yo senza nanga Bakoko nangai babelela kanzambe yabo kasi baboti nanga balakisanga nzela na yo utabo mwana nanga na yebi yo senza nanga ekolo utabo mwana nanga na makambo nanga nyonso nataka Kimbangu ndeliboso esika mayele nanga esuki ayo ebandi kwete ozali nzambe nanga otalika mbonanga Bonyo kwa ngoma ya Satana Ngayo Utumbo inazela na yo Akasina mipesa kaniselanga Layo na bomo igwanga Mukumba mayo Moleki pasi Sunganga Nalunga Satana atelemi azali koluka na bunganzela ya musala mwayo kotikanga itete kolo wanga kolo pete nalonga mokilo yo Satana atelemi azali koluka na bunganzela ya musala mwayo kotikanga
nakolonga se na yo, nakolonga, nakolonga, nakolonga se na yo. Satana atelemi azali koluka na bunga nzela ya mosala mwayo, kotika ngai te kolo wangai kolo kwete nalonga mokili oyo. Satana atelemi azali koluka na bunga nzela ya mosala mwayo, kotika ngai te kolo wangai kolo kwete nalonga mokili oyo. Nakolonga, nakolonga, nakolonga se na yo, nakolonga, nakolonga, nakolonga se na yo. Ya pasi, bongo ya madamu ya wana, ekotongelanga Yerusalemi. Ata kubozu ya pasi, bongo ya madamu ya wana, ekotongelanga Yerusalemi. Ata kubozu ya pasi, bongo ya madamu ya wana, ekotongelanga Yerusalemi. Mayangi kaka menakala kwa banunga, vita za masumu si bakembelo, lumbukina kwiza tata mzima bila kese kwa babo. Mayangi kaka menakala kwa banunga, vita za masumu si bakembelo, si balukwiki luwa si lwa kembelo, unalumbukina ikwiza mfuluzi, si basi za mazulu si bakembelo babo, unakembwa tata si mokimbangu.
inakala kwa banunga sibakemba vuya kwelevu engwekese inakala kwa banunga sibakemba vuya kwelevu sibalu wengi lupasi hakembena mkona lubukina kikwiza mvuluzi simba siza mazulu simba kembela babo nakembwa tata simo kimbangu simba lufengi lupasi hakembela mkona lubukina kikwiza mvuluzi simba siza mazulu simba kembela babo nakembwa tata simo kimbangu engwa kese inakala kwa banunga sibakemba vuya kwelevu engwa kese inakala kwa banunga sibakemba vuya kwelevu engwa kese inakala kwa banunga sibakemba vuya kwelevu sibakemba vuya kwelevu sibalukwikilu silwakembela munalumukina ikwiza mvuluzi simbasiza mazulu sibakembela babo munakembwa tata simo kimbangu Totangaki na piso metrande, tobanaki na nzela muke ya liboso pe tosukaki na nzela muke ya mitano. Ya solo batata na ngai pe mama na ngai. Piso mo biso totangi David nde moto ayebaki yango. Ayebaki yango mpona nini? David alulaki mwasi ya mokonzi bulu mwasi ya soda na ye Ulia. Ne asalaki nyonso po ete soda wana kokufa ya rekipere mwasi na ye. Ne yango na tango mosakola ye koyebisela eke likambo oyo osali ezali ya mabe. Tala ebele ya bameme oyo ozali na yango. Kasi tango mosakola yaki koyebisela ye apesaki lokola lisese. Ne David arepondre alobi moto asali likambo azali na bameme ebele kasi atiki bameme na zuka ka meme moko oyo mokolo moto azali na meme moko mpe ake kozwa ye abomeli ye mopaya esengeli moto wana baboma ye. Nde profete alobaki ne moto asali likambo ezali nde yo David. Tango David amoniki asali mabe azwi prise de conscience alobi asolo likambo ngai asali mabe na miso ya Yawe. Nene esiko biso totangi David aloki mawa alobi tango nano ye asosolaki masumu na ye te
lelo. Yango na batata pe wa mama. Biso na tozali bakimangi. Nzambe aye kolimbisa ye. Yango na lobe esengo na moto tata Nzambe alimbisi. Po ete David amikitisaki asosolaki mabene amikitisaki liboso ya tata Nzambe. Bonga no tomituna. Est-ce que tomikitisaka liboso ya tata Nzambe? Tangu yo mutino sali maboso solike likambonga na sali ezali ya mabe. Est-ce que tomikitisaka liboso ya tata Nzambe? Komikitisaka biso liboso ya tata Nzambe ezali kolakisa. Tata Molimo Santu tango ayaki asale pana biso 5 mois. Alobi nga nalimbisaka te. Kasi nga nalimbisaka moto akendaka pa ya bapaster. Yo mutimi tango sosoli mabe na yo. Okokende kotubele pa ya paster na ndenge nini? Est-ce que mon timi a sosoli mabe na ye? Tango ake kotubele pa ya nganga Nzambe. Akokende na esengo. Ubi akokende na komikitisa. Ayoki mawake na sina bebe sina miso ya tata Nzambe. Nazali suna buyoka ni na tata Nzambe te. Malamu nakende komikitisa. Tango ake kotubele pa ya nganga Nzambe. Okolela na maya miso kobima. Opo kumuna eke. Nazali deja bolumbu na miso ya tata Nzambe. Lisumo nga nasali. Elongolinga bokonzi. Elongolinga nyoso. Malamu na mikitisa. Petango na kokende pa ya nganga Nzambe. Na mikitisa na ndenge ya solo. Po ete tata Nzambe ako akolimbisa ngai. Esi nga noto mikitisa na ndenge David amikitisaki. Ayoba iki asali mabe. Kasi tango mikitisi. Ndiye wana yako kumina biso pisome oyo. Ekomi pe reference ya kati na ngana yo. Eske ngana oto kanisa. Mabe o biso to salaka. Eske ezalaka esengo mpona biso. Tango tokendaka tumbela. Tomikitisaka ya solo pe totiaka ndelo. Yango na ngana oto kanisa. Tomikitisa ya solo liboso ya tata Nzambe. Ndenge David amikitisaki. Ayokaki mawa ya masumo ya asali. Tango amikitisi. Ne tata Nzambe alimbisaki ye. Yango na komeli biso pisome oyo. Esengo ya muto yawe alimbisi. Biso pe awa na centenaire. Banda tokoti na 2022, 2023. Tata Molimo Santu alobi to bandele ya 0. Alimbisi masumu na biso. Eske ngana yo. Banda tata Molimo Santu alimbisi. Ezali esengo. Eske ngana tozongeli. Ubi tochendelo. Likambo biso tokokende nango na pisome. David amikitisaki liboso ya tata Nzambe. Nde ayeko komela biso ke tata esengo na moto yawe alimbisi. Eske ngana yo banda tata Molimo Santu alobi to bandele ya 0. Banda to 2022 tokoti na 2023. Totala nano banda janvier ti tokomi na sanza oyo ya mwambi. Eske ngana yo masumo tata Molimo Santu alimbisaki biso banda na janvier 2023. Ngano totala eske tozongeli yango ube tochendelo. Soki tozongeli yango ezali mawa. Moto na moto alela. Moto na moto amikitisa. Moto na moto azongela tata Nzambe na motema moko ayoka mawa. Azwa mikumba na kenda kokitisa yango. Ndenge David akitisaki mikumba na ye. Akomaki esu na boyoka ni na tata Nzambe. Ngano pe totia ndelo. Toyoka mawa ya milimo na biso. Toyoka mawa ya moyanzoto na biso. Totia ndelo. Ndenge David atiaki ndelo po ete tata Molimo Santu azongisela biso liaison spirituelle. Na mokanda ya pisome toleki. Totangaki na mokanda ya mibale ya Moise komima. Mokapo ya tuku mibale. Zera muke ya liboso tosukaki na zera muke ya somi na sambo. Batata pe wa mama. Tango yoso tuba libolela kabiso fondation ya mibeko. Toyebi ndenge bana Israel bakonaki bongo na mokili ya Egypte. Puna mwali kambo muke. Oya Abraham asalaki tata Nzambe aloba tumbela embeka. Pona pigeon. Tata Nzambe apesi etumbu. Biso na yo tozalaki na boumbu.
ezali ya bino. Kasi pour nzete bosimba yango te. Bolie yango te. Soki bosimbi yango bolie yango bokokufa. Kasi Satana misoni akitaki na kati na mokili alobi yo tata Nzambe na likolo mokili oyo ezali ya ngai. Etumba ebandaki ute ebandeli ya mokili. Kasi tata Nzambe asalaki Adama Eve po ete atelemisa bokonzi na kati na mokili. Po ete bazala bakengeli na kati na mokili. Poza apesi bango mokumba lobo etumba ezali makasi. Malamu bino botikala ngana kende kuna na likolo po ete bakende koprepare etumba oyo. Po ete monguna alapi ndaeke mokili ezali aye. Kasi malamu ngai nakende kuna na likolo bino bokotikala awa po ete tobunda etumba toko akorekipere mokili oyo. Yango na tata Simoki Mbangu atiki bana na ye akangami totala pasi o Nzambe na biso omoni awa na kamba Yerusalemu ya sika tozali batemoin batata ndako ya kolala ezalaki te. Mama mwili watikani na Lingomba mwana mwasi mbula tuku misatu na mwambe ya pasi moto ya kokabela azali te. Batata mbona papa Kisolokele azali kokende komema mikula makayabo na pubeni. Totala pasi oyo mibeko pona kobuka mibeko totala konsekansi. Totala konsekansi ya kobuka mibeko. Batata pe wa mama. Likambo ngana tofandeli lelo. Tala ndenge tozali kongenga. Likambo yango uti mosika. Tala ndenge tokomi bakonzi. Likambo ya uti mosika. Malamu ngana tokundela. Malamu ngana totelema. Tosimba loboko ya tata Nzambe. Koto yazali kobenga biso tolanda ye. Po ete yango nde ezali nzela alobiko. Mibeko zono ya pesi biso ezali fungula. Oya pesi biso ke tokota. Tozonga na esiko biso tobungisaki. Toperdre identité na biso. Toperdre bomoto na biso. Toperdre dignité na biso. Toperdre bokonzi. Elongoli biso bilamba ya lokumu. Yango na tata Molimo Santo alobi tobandeli ya zero. Lokola tobandeli ya zero esengeli toyeba. Likambo nini biso tobebisaki po ete lelo oyo tobandeli ya zero. Totala nanu yo moto boti bana zomi. Bana nyonso to bakufi obandela jour lokobota ya zero. Sabe mokili ya tata Nzambe ezalaki na maboko ya Satana. Kasi tata Molimo Santo abazwi mokili na ye. Ndenge banganga Nzambe bakie na Yerusalemu papa alobi na 2023 bango misato papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda nde bakotambusa biso. Sengi wana bakotambusa sengi kontina. 2023 ezali mvula ya bilaka. Bomonga na yo na mibeko totelemi kati besika nini. Mibeko longoli biso identité to perdre identité. Totala ndenge biso wakibangiste. Soki mibeko yo kopesa mbela biso. Po ete tozongela identité ya tata Nzambe. Makambo ya tata Molimo Santo apesi biso. Esengeli totosa yango mpona te tozalaki babungi. Tokomaki mikuwa. Yango papa Diangenda azalaki kobundela. Moto moyindo azalaki azanyama te. Azalaki pe mutu te. Moto moyindo azalaki nani? Ekelamu ya tata Nzambe ya liboso. Bongo mpona nini ngano tokoma kokufa lokola banyama. Kobungisa identité ezali pasi. Tobungi nzela. Batata pe wa mama tobungi nzela. Moto moyindo azali moto ya lokumu. Moto moyindo tata Nzambe asalaki biso po ete totelemisa bokonzi na ye. Yango aponi biso bakibangiste. Aponi biso na kati ya libota ndenge aponaki bana Israele po ete totelemisa bokonzi ya tata Molimo Santo. Motimi kibangiste azali moto akoki kosala ekobo te. Motimi kibangiste azali moto akoki koloba matatu nde lokuta te. Motimi kibangiste azali moto akoki kozala na kitoki te. Motimi kibangiste azali moto akoki kosala na songisongi te. Motimi kibangiste azali moto azali koimite tata Nzambe. Po ete papa Diangenda alobaki posa na ngai ezali ata avion ezali na koleka na likolo. Yo kibangiste ozali koyeba nombre ya bato bazali kuna. Ozali koyeba moko na kombo na ye. Bongo totala ndenge biso bakibangiste tozali kotambola. Est-ce que tozali na identité na biso pe tosi tobungi nzela? Tala ndenge tobungi nzela.
kareta. Tandenge to bungizela. Bayebi bakoyeko la répétition pendant lundi, samedi. Mais kokoma mokola dimanche to koyemba yango te. Tozi bokozina biso tozali koteka yango. Likambo ya zana dezauna zako bezalaki kaka boye. Tango ezao azali na nzala, alobi ndeko nanga pesa kama supu ya madesu. Alobi mala wavonga pesa esengeli opesa ngaki mokolo na liloba. Bongo soko azwi yango ekosala nini? To perdre. Banda wana mutu moindo kaka pasi na pasi. Tozi mokonzi na biso tozali koteka yango. Bato mosusu ya libanda bakomi kosambela koleka biso bakibangisi. Okomona ero bayokani soki wite asete okokendela paroisse na bango okuti bango bazali ya kotonda. Bongo biso oyo tozali na nzambe ya solo. Tata Molimo Santo alobi neve tozalaka wana. Ezala biso banganga nzambe to perdre identité na biso. Pote banganga nzambe nde bango bayaka liboso bayokani basambeli pote balata nguya bakokota nango na kati ya ndako ya tata nzambe. Tozali kokende wapi? Tokomi esika nini? Tozali kokende kote nini? Yo motini ya tata Simoki Mbango zali mwinda. To perdre bon moto. Pendant la dernière tina ke kwa nini? Tata Molimo. To banaki na nzela muke. Tutanga ika verset moko ya 16. Elobaki na biso boye. Ekora ya kutu makasi. Na verset 16 elobi na biso boye. Yawe elobi boye. Wotele mama muke pe mpona nzela. Oyo bozali kotambola. Pe bokanisa. Botuna makambo oyo ileka. Kala. Boluka nzela ya malamu. Batata pe ba mama na ngai. Jeremia akomaki makambo oyo. Ezali na tango bana Israel bapimaki na boumbu ya babibi deja na boumbu bakotaki na mboka ya elaka. Mais tango bakomi su kosala masumu. Lisiko tata nzambe aponaki Jeremie pote akebisa bana Israel mpona mabe bango bazali kosala. Pote bakokota lisusu boumbu ya mibale ya mbula tuku nsambo na mboka Babel. Kasi Jeremie azalaki nganga nzambe munene. Azalaki pe mwana ya nganga nzambe. Kasi makambo ya kebisi biso na tango wana Jeremie tata nzambe atindaki epai ya bana Israel. Mais na tango oyo tata Molimo Santo atindi yango epai na biso. Azali kotuna nga na yo. Totelema nano mwa muke. Yo kimangise. Yo mwana ya Shedeki. Yo fritis. Yo ozana na Sylvia. Ozana koreki ozana dirigeant. Biso banganga nzambe totelema nano mwa muke totala. Tata Molimo Santo tango tokelo kutakano oya 2023 na matata oya juillet. Atu apesi biso mikano na yo biso tokoyeko ya kosalela. Lingomba na biso tozwaki yango otage. Tozali kosalela moteke biso moko tolingi. Kasi biso tolobi te. Tomoni teke biso tozali kotambusa lingomba ekoki te. Yo moko tata Molimo Santo atieli biso ordre. Kasi tozonga nanu mwa muke totala. Eske makambo biso tozali kosala? Yango tata Molimo Santo atindi biso na otoko wa kosala yango. Tata Molimo Santo azali kosenga ke molimo ezala mingi, bonsoto ezala muke. Nga moto bebisi, totiki nzela ya malamu tata Molimo Santo alakisi biso, tozali kotambola mabe. Yango Jeremie akebisi biso na mokolo malelo. Eke totelema nanu mwa muke totala nzela biso tozali kotambola. Eske makambo tata Molimo Santo azali kosenga epai na nga na yango biso mo tozali kosala. Modimi ya tata Simoki Mbango azali mwinda. Yo ozali mwinda nga nazali mwinda. Pote tokela kati na mokili. Makuta moso bazali kotala kaka biso. Na bizaleli, na elobeli, na elateli. Lelo ekomi confusion. Soko kena bandimi ya programmiste
ya boko ni banzambe. Lelo ba memi mokumba na biso. Boko siko biso pesengeli totosa. Kwate tuzome mama kumba ya mokili mobimba. Boko na ezaleli nini? Totele manano totala. Eske ndaki sawa lobinga no tolanda yango biso no tozali kolanda. Bapesi biso 6 heures toyaka losamba tongo. Eske ngano totele matotala. 6 heures ngano tokoma kana seli. Bapesi ngano 12 heures tobondela 10 heures tobondela. Ngoma mabondeli bapesi ngano. Eske ngano tozali kotosa ndenge bapesi biso. Mokola vendredi balobi biso batata tokenda kana peko. Soki balobi kaka basala examen sikoyo. Batata boni bakenda kana peko mokola vendredi. Kasi biso bazongisi biso tosalela pote tolata nguya ya molimo. Papa tata molimo santo lobi bizalelo ya kala tolongola. Totelema nano totala eske bizalelo biso tozana mona kati ya lingomba. Yango ya tata molimo santo azosenga na biso. Ngano tobongisa. Tozongela nzambe na biso. Esiko tomonika tozali ya kobebisa totika. Ngano tomitala ezala na mosala, ezala na magroupe, ezala na binda bakati na bandako. Bisiko ngano tozali ya kobebisa tobongisa. Mokolo malelo mama komi molobeli na biso. Papa fumambaza pesaki akaka mobeko moko. Papa fumambaza lobi ne mama. Mokolo malelo le premier avril. Ngai nazosonga na ngai nazomata na mbanza. Nazokende kobongisa pote tata na ngai azali koya. Nakende koyamba tata na ngai. Kasi loko nazali kokende kuna, nazali kokende na mosala ya kompani te mama. Nazali kokende ne kosala mosala tata na ngai. Kasi mobeko nga na pesi yo. Mama ndenge yo zali awa. Namuna ata mokolo moko kokende na mbanza, pokende kosenga ngai, ube mbongo ya bana ya klasi te. Mokolo na komuna yo, oya kosenga nga mbongo ya bana ya klasi. Tuna mwani bana na yo, baya kosenga kolanda nga na mbanza pote basenga nga mbongo ya klasi, libana nga na yo ekosila. Papa fumambaza azui, Kongo, na mashete ya pesi na mama kiwasisirwa. Papa mbeka zalaki mokolo mosusu, pili papa fumambaza kia kuna na klasi, alobeli predirecte, alobi, tala soko banje kobenga na bana na klasi, bandana na bana oyangai. Potala nano ezame andenge wana. Okomona soki, babanje kobenga na bana pona mongo, okomona babanje kobenga na papa mbeza. Papa mbeza soka ye ake pa mama, mama ngana soki bekuna na mbanza, pona kende kosenga mbonga klasi, mama fumambaza koloba mwana, olingili bana ngai kufa, tata na bina pesa kinga mobeko. Okomona mama bundi, kana mwa bongo na manioko, afuge ibana klasi. Banda 1960, mama yako kabula molimo, na lesi uti 2001, tota nga wavula boni, kasi mama longi etumba na ye, yangu lelo akoti na mosole, na china akotosa mibeko oyo, papa kumambaza pesa kie, bongo ngana yo. Eske ngano tukotosa mibeko? Mibeko bapesi ngano ezali fungo ya bomo, ngano tobungize ya, toperdre identite na biso banda na koko na biso atana eve, kasi totala nano, banda bakoko na biso babebisaki. Ndenge tata molimo santo apesi so mibeko, banda na 1985 niti mokolo malelo, eske ngano yo tozali ya kolenda, ube tozali nano bana mike, tozonga nano sima totala. Soki ezali ke tobebisi, ngano tobongisa, yango topesi reference na mokanda ya Matai, chapitre kaka 11 verset 28, bino moko bokende kotanga yango. Kuna Yesu azali kobenga, eke bino yoso bozana mikuma boya epa na ngai, bokozwa kimia. Moto na moto akirisa mikuma na ye, moto na moto azongela banganga nzambe, tokende kotubela totia ndelo, tozongela tata simoki mbango kiangani na motema moko, wate yende moto akopesa biso kimia. Mama likambo biso tokokende nango na mokolo malelo, tozongela tata simoki mbango na motema moko, wate yende moto akopesa biso kimia. Makambo onyo sobi ya mokili topesa yango mokongo, wate biso tozala mokumba ya komema mokili mobimba. Moto na moto atelema na esika na ye, esiko biso tozali ya kobebisa, tobongisa, tozongela nzambe na biso, wate yako akopesa biso kimia libela. Tosukisi bongo na kumba tata mona pe tata molimo santu, amen. Botelema tobondela. Na kumba tata mona pe tata molimo santu, tata na biso zona likolo tika bokonzi na yo ya. Mokano na esale mwana sepe na moko na likolo, pesa biso bileo ekoki na mokolo.
limisa mabe na biso pera moko to limisa ka bo wa sel biso mabe ko kendisa biso na kati ya komeka mate bikisa biso na mabe zambi bo ko zindwa lo biko zona seko na komba tata mwana pe tata molimo sana. Amen. Abana nakebisa kabino moko wana wende kozala mwilo. Abana nabebela kaningi pokoto sabino de bolingite likabo nigepe kisabino wana samo Yesu yeye nini komo yeye yamo olera ono kwa mayango ekolera bino awana jani borobera bino ozali kontinera te moto na moto anilekele poete ngai nalemaka moto na moto Oye! Eyokanite kimbangisme, oye! Banangalema, oye! Ozone, oye! Ipene, oye! Banatelvo, oye! Minzoto, oye! Kieseoka, kiesekoe! Lembakutu seva! Merci batata ba mama totondi na esengo na ndako ya Nzambe. Toyoki mateya wa mama te biso kitoko alobi likambo ya identité.
kuna pe na nkamba papa alobaki na biso mutu na mutu alanda tata na ye. Bosiko yo outi na ozone olandi nani? Yo pe outi na Delvo olandi nani? Yo pe mwana ipene identité na yo nini? Tata na yo nani? Kibanisi oye? Bon, makanisi ezongelinga na 1959 papa Kengenda alobaki na mobulu esalamaka alobi soki bomoni kimbangiste na kati ya prison bongo boya kokatanga kingo peut-être bamiyibi mpe bazala me bawangani bango baza bakimbangiste te. Kimbangiste oye? Ndenge mama ateyi biso wake non kimbangiste akosala makambo wana te. Donc awa ndenge tozali soki bakangi yo na likambo na miniti oyo ote mwana ipene asala iko na bite azala mwana ipene te asa mwana ozone. Kimbangiste oye? Ata na yebe elongi no na kolobaki asa mwana ipene te. Po balobi ke moto na moto alanda tata na ye. Donc yango wana tozali awa tosengi discipline. Outi mosika otiki ndako na toye wande kosambela. Pona misala eza nango likambo kotuna te. Tobotami na lingombo yo, tokoti na lingombo yo, bolingo mibeko na nini? Misala. Toye wa kosambela po tosala misala, toza na retard, toza na pasi, toza konyokwama, ili faut tosala makambo oyo tokosepelisa papa Simon Kimbangu Kiangani ayokela biso mawa alongola biso na nini na pasi. Tokopesa nzela pe maloba na papa mokonzi na biso, tata na biso, papa na biso ya commune ya Ngaliema, la grande commune de Ngaliema. Champion de la ville de Kinshasa. Ngaliema, oye! Oye! Ngaliema, oye! 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 Bana ya papa, esengo, eye. Pita mambo makasi. Lelo nde na yango tosengi na papa Révérend Frédéric Kambutu, papa Telema, bana ipene, Ngaliema mobima bapesa yonto. Oye kanko. Papa na biso mbote ya lokumu na komisa kabule. Bongisa maboko. Na kombo ya tata. Ya mwana Mone Mosanga. Merci na komba tata mwana pe Moni Mosa pona kotiki la mama loba papa pasteur sectionnaire ya Ipen ba mama na batata lelo za mokolo monene mokolo yo mama Kiwa Sisilwa atika kabiso ezali mokolo oyo biso bana na ye asengela biso na bapapa po ete tozali pamboli tozwa babenediction na bango ya mwana yo mondimi oyawa nduka mapamboli ozonga nango na ndako na lotomo ya mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe ya mwana lelo tosangani awa na paroisse ya Ipen Carrefour ya Sava ya basava botumboli Ipen ozone lelo bokoyoka makambo bongo toyawa 4 sections Ipen yemoko ozone Delvo na Minzoto
nde papa akotambusa biso tina suka yamana tobetana mwa basiloga bongo toleka na exhortation nawe mama pesi biso bana papa oye oyokanite paroisse eza moke bien atandi me toza ebele bana osone baye ebele bana ipene bango moko ebele delivo azali awa minzoto azali awa minzoto kutu topesi ye félicitation po dimanche eleki bakendeki mpe ebele na nalu donc minzoto mikolo etelemi ma premier du monde oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye eyokanite kasi tozokumisa Nzambe biso tokazala Nzambe soko tiekwe omona moto mosusu ayepe olobi na Nzambe ni Nzambe azalaka baba Nzambe azalaka baba kasi aloba kati toke tozongela zero toke lisusu tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye oye tata Simoni Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola walembizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kake merci bana papa toyoki mateya mama elebe bisengo makwela atebiso mama pasteur azaki très éloquente boy balandi ye bisono tolandi ye toyoki mateya mama tebiso mais regret na ngai ezali tina sikoyo bato bazokota me olanda nini mateya nde yango ekolisa kondima na biso mateya nde yango ezosala mondimi yo ozokende kote yango na mwana bamosusu tokenaka kosala ntitani ese biso tobanela ntitani mama te biso na mikana mine misa na référence moko ya mine mokana liboso ate biso na Psaume 32 1 à 5 Psaume 32 1 à 5 deuxième lecture na ye ezalaki na Exode 20 1 à 17 troisième lecture na ye ezalaki na mokanda Jérémie chapitre 6, verset 16. Référence à Témisson à Matthieu. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Dans mon calendrier, Psaume 32, 1 à 5, Nzembo ya David. Alimula mokitoko penda. Mais David azalaki ye moko azali moto ye moko mais David akomaki lokola mibale tango azalaki na masumu nani atumeli te wana David ya liboso David ya mibale tango atumeli masumu na ye azali confession Nzambe pe ayokele mawa eta mibale David azalaki nango eta ya liboso azala masumu me atumeli yango te abomi yango yango nazoloba David aza koloba esengo na moto oyo Nzambe alimisi masumu na ye moto oyo po azali na esengo ye moko David asali eta de Dieu azoloba nini ntango nazali koboma masumu na ngai nani natumulaki yango te nzoto na ngai ezalaki kilo mpenza naza komi yoko lokola ngai
été. Mais tant on a trouvé le machou na ngai, nzambe pa libisi yango. Ah, na bandi koyoka nzoto na ngai sika wa pepele. Ba mama na batata. Tobombaka lisumu te. Lisumu bomaka. Au Bible le biso, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Oya bombaka lisumu. Asa koluka liwa. Soki obombaka lisumu na yo, ozo koluka liwa. Ne mutu ya asali mabe, a reconnaître pe mabe na ye, asengi nzambe bolimis, mutu wana azana gain, azana bénéfice. Natamaka livre moko, la grandeur de la foi. Nazama na onanda, mutakomaka mo Socrate, ba intitulé la grandeur de la foi. Mais modèle moko, c'est une histoire. A dû à Yokokuta na 2 heures. Pardon, na bapoto wana bataka na ba neige, et dans la période de la neige, déserte, période de la neige. A Yokokuta manioka moko ya muke, akangami na grâce. Mondele wana azaki na veste. Ati manioka wana po azana grâce arabi na kokena kolakisa bana na ngai na ndako. Ati na poche ya 4 ya veste. Mondele tama azotambola. Nyoka na poche abandi koyoka mode. Mama yo ekangaki ye. Maye bandi kokende malem. Tamo nyoka sentir que azali na kati na mutu abandi ko sentir mutu nyoka linga tu na chikona zawa tawa yebite mutu tena poche mbala moka modre mutu wana bamonika mutu azako tambola akwei tawa kwei batu babindele tambola kwa babindele bazala kwa bisote bisoso bomoni muninga akwei ale yomo bandi ko suspecte azana nzala azandoki patati patata babindele baye baka mais mutu kome se bako ye mo azo tambola batali ba nongole ba vese batali basibi ba docteur ba ba benye ambulance basibi batala kaka bon nyoka asote ba ngo akwe ba mama bateli mais nyoka utu ko sala nini batali ba analyser nyoka ba monete nyoka zana venin zali ngenga soko mwani ndio zamana nyoka soi na ewana abeta kimutu ya mana kwe elingi kolomani pona zo example wana kobomba kalisumu te lisumu soko zo bomba yango ozoko melokola liwa tala oyebi nzambe poni na abengaka David l'homme selon mon cœur oyebi tina po David azalaki roi. Mais azalaki soki asali likambo ya mabe eke areconnaître mabe abosalaki roi na ye mbanga moko apakoli putulu akepa nzambe asengi bolingisi meme likambo mama atekili biso oyo tanga alulaki mwasi ya Uri mokonzi na ye ya basoda mais prophète Nathan okoyebisa ye David batilinga epa na yo yoka tata moko azaki na mbongo biloko ebele mais abotoli mutu moko azaki kaka na eloko moko ebole moko ekonda soki ye roi okoloba nini ye ole akanisa mabe eza mpa na ye directement à répondre spontanément alobi kaka d'une façon spontanée plutôt alobi mutu oyo foko kanga ye roi nani mo envoyé nzamba bikasi yoni obebisaki mwasi ya moninga ozuye mais tala réaction ya David mbala moko David a passion bilamba na ye ya kiroi akamati putula nati asenyi nzambe bolingisi nzambe lingisa ngai nasali mabe yo ntango osalaka masumu eske obombaka yango lokola nyoka modele abombaka nyoka na veste essuie ebomiye
to otumelaka yango mbala moko. Mais nini tozokomona mama mpe alobeleka bafistige comportement badimi tozomona lelo lisumu yango oyebi yango. Mais ntango kokoma epai ya nganga nzambe okomi lokola sinerese eloko okomona moto mosusu atomboli loboko nganga nzambe mpe avandi. Papa paster azoseka mpe papa paster tala yaki vita na yokutu moto ozolanda tumelele okomoseka aye kosala evangile epai na yo meme epai ya nzambe. likamana bamingi na bilobaka ngo na delvo mama moko nazalaki quelque part papa tina ngai communal apana yawa na ngalemi. Mama moko alobi papa na ngira tubela nabilika mute mama tokota na biro bambanga likolo bape bambanga asebolimisa ngai bambanga likolo pe bambanga asebolimisa ngai ngai alobi oye lelo mama koloba likambo ya solo mikolo nyonso napesaka loso dimanche nyonso bapase napesaka loso soko napesi loso te madesu soko napesi madesu te loso yango na bambanga likolo bambanga asebolimisa ngai yo moko loba wana ezali tumela mais na nsima yoka na nsima asilisi te papa na bosani loba ongalataka na nga ndoki te nana tuni yo nazaka na nga ndoki te mais orke likambo ayaki na ngo epa na paster ezalaki ndoki mais abaloli yango aliaka na madesu mokolo ayenga soki madesu te loso bomoni bamama na batata moto azoboma mabe ezali liwa eza kati na ye mosusu papa paster bambanga likolo bambanga se balimisa ngai nayoki nazoyoka nakeleki na wenze natyoki tunga na ngai nakomi na molongo ya mbisa kokauka natongoli mbisi natongoli yango mpenza napese namoni mokona moto ya mongusu azotala te nakoki yango na kati kitunga natuni ye mama osengi bolimbisi epai ya ngai to epai moto oyibaki mbisi me ntango yo mpona nino koluba makambo ebele loba kaka tata nzambe ekolosi tata molimo osala bolimbisanga nasali mabe nayibaki enoka moninga me yo koya na bagaleri po meme nganga nzambe waporte na lisumu na yo yango te toboma masumu na biso te tozala lokola david alobi ntango nazalaka na masumu nzoto na ngai ezalaki kilo nzambe mpe banakokibenga te me ntango kaka natumelaki na solo mpenza nzambe akomisi nzoto na ngai très léger mpe nzambe ayokeli ngai mawa bamama na batata moteyi alobi na biso ama tokoti na nkamba le 26 juillet papa alobi na biso nzambe azongisi konte na 0 3 oyo nalobaki na bino papa dangida pa alobaki 3 5 23 3 5 15 23 elingi koloba ete 3 nzambe tata mwana mpe molimo osala bakotambusa 5 kontina ekobanda na 2023 yango elingi 3 5 15 ezali total 23 mama tata mokili oyo soki ekomi tata kimbangu na tata kolo yesu na tata nzambe batyu yango na maboko bakotikela yango susu atanga te batyu yango na maboko landa bango sino tokotikala soko ozoboma masumu otikali me soko okwei papa kulu tata koloba mondima balamataka soko akwei kolobanda te selema landa po ngokoyo moto malamu azali te soko okwei telema landa me soko okwei otikali libela nzambe akosepela te otikali mpe libela l'exode mama paster alobi na biso nzambe soki apesa biso mobeko mpo ebikisa biso bandeko
Moninga Moïse mokolo ayebaka ete azali mowumbu na Egypte. Est-ce que Moïse asalaki susu erreur? Esika bino omoni ete Moïse azalaki erreur? Bandinga ba Josué, Caleb, ntango bango bayebi ete Nzambe azali très puissant, ye moto abilisi bakoko na bango na Egypte, basalaki susu erreur te. Mais biso poni nini tozosala erreur? Tobosani identité na biso. Papa azoloba na biso ete 2023 ngai liboso bino nsima bolanda ngai esika wana kotia lokolo bino mpe bolandi. Papa diangenda banda koloba na biso ntango nyonso ngai diangenda bamama na batata bolanda nani malamu. Papa diangenda azali koloba ngai diangenda soki mama bibi aserviri ngai tasi ya te atie miliki à côté, mai otie d'à côté. Papa de ngena zaikoloba soki na jui sukali na miliki na tie na kati ya tasi na jui kiye na zobalola. Papa de ngena zaikoloba avant na tombo la tasi na tela monoko na ngai il faut na yoka tata loba na ngambela ata 30 minutes na banaka ko remie ko balola il faut na yoka nani tata alobate bamesi koko mena bon yo mone ekawandeni eba mama na batata biso kate na biso mingi toliaka tosabilite mais papa de ngenda lobi naza kobalula kaka tasi wana ata tata lobi ine tata na lobi te na kozela nani mongonga tata loba mena c'est-à-dire papa aza kozela volonté ya tata biso wa tobeleli biso nyonso papa simoki bango ye kaka molimo santo ye d'accord. Mais est-ce que tu as un macabre yazolinga? Tu as un moko. Ba pasteur batindi la biso. Ba nganga batindi la biso. Ba sa ko sala musala malamu te. Bobele koko sabato. Tango basoma mokile ko bonga nango. Ko fanda ka ndengwan. Mokile ko bonga nango. Mais dans l'entretien bazote ba dignité, batika mabenza batiriki. Te. Boza la kaka. Botamula kaka bongo. Nzamba alobi na kosilisa bango. Mboka mabimbe na kosilisa bango. Kuti Nzamba akimawa. Tiki mpase ye na kati na mboka na ngai. Nazosepela te. Bantu kolia malonga te. Kobona malonga te. Nazosepela te. Bamama na batata. Soko toke papa lobi. Ah, mpase eleki ningi. Pase eleki ningi. Est-ce que pase na papa mutazolu kango. To biso moko. Tozo bongisa bisabilite. Yamana mama na conclusion na Matthieu 11:28 alobi bino batu bozana mikumba boye na mweba na ngai mama tata kasi Nzambe vraiment za boboto mikumba nyonso zanango Nzambe ata oleba yaka petika Nzambe ata osalaka iko tika Nzambe ata oyibaka tika azali Nzamawa boya bino nyonso na mokumba nanga mikumba epa na ngai na komemisa bino yango po botikala pepele eza mikumba esaka fufu te masango te bwengi te ezali masumu tozosala boyi toya nango epa na nkolo po ete abikisa biso. Papa Simoki Mbangu kama nayaki awo na nkambo pandona centre dakenda kisasa alobi ngai nalimbisaka te. Mama ba alobi yango Papa Simon alobi ngai nalimbisaka te. Ba pasteur nde bato balimbisaka. Ba mama na batata bandimi bayaka kaka soki bayoki evenema ezali komina ezali baye evenema bona ngoma baye okomona te mundimi boye ye moko kotatambola abendisi akoma pasteur nalingi nasala devoir na ngai spirituel aya kokota papa tala kote na tambola na bebisi ezalaka te. Mais soki evenema eske Nzambe azelaka evenema oyo tozala ngo evenema lobi mpe evenema koza yo ozozela nini biso nyonso toya na mikumba epa papa abikisa biso na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu. Amen. Amen. Kamba kitoko boyo tie mutu na setane na obelela bazo la musana molinga.
La kanisi toyoki avertissement spirituel pour être tout bongisa bilamba pe position na biso na kombo ya tata ya mwana molimo sa. Merci.
balandeli bango malamu sikaboyende soki tolekisa bango na miso ya liboka nde sans plus tarder tosengi na technicien azali na programme akoka kobongisa bana mpoka koya kokota esengami na motuka 0573 bar aki bar 01 ya daichuna esika ozali kenamisa motuka na yo to deplace motuka na yo na libanda esika ozali deplace motuka marke daichuna les délégués à président provincial, pas beaucoup focus dans le monde africain. Nous allons compter sur le déroulement de la cérémonie économique. Il y a des dossiers pour la monde délégué du président provincial. Nassima et vous allez test, la mise à l'école, il n'y a pas de division communale absolue. En plus, ceux qui parlent à travailler malade, donc on a besoin de déclaration officielle pour la représenter comme la mission de l'État et pas la mission de la surveillance, tout le temps pour le Malélo. Les remises de l'équipement, les salama, et puis remise de brevet. Courage des dirigeants pour qu'on puisse disposer au temps où cérémonie pour qu'on puisse les balles pour ça l'exercice, la mission de l'État. Sans plus tarder de passer malheureusement et pas à déléguer la présidence provinciale. Na Congo ya tata, mwana pe tata mwemo centre. Humanisme, oye! Humanisme, oye! Humanisme, oye! Kamba, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Ngaliema, oye! Ipen, oye! Na Congo ya tata, mwana pe tata molimo centre. Ya liboso, tokopesa merci. Na pe na liboma mobimba, na tina espace que kopesi biso. Pour le programme, où il y a biso mokolo malelo, il y a sortie officielle, il y a un nouveau et nouvelle surveillant. Ndege Zali et Sengami à Tata Molimo Centre, Ruta 2016. Tata Simon Kimbangu Kiangani, la vision naye, Oza naye, et Zalaki que dans le mouvement la surveillance, à mon pépinière, à Pesaki, le président général, était en a besoin chaque année ou chaque moment, et c'est un nouveau surveillant dans le mouvement. Dès que moni mokolo lelo bana na biso ya paroisse ya Ipen bango pe bazongi simate bana na biso twali bongo na liboso ba uti ko silisa formation na bango ndenge epesa mela biso na kati ya mouvement ya moya kokoma surveillant et dans la procédure ya makasi otolandaka procédure wana ezalaka te soki lelo yokomisa mona na mouvement malamoko balati est tenu malamoko va commencer l'exercice procédure la calolé que voilà première procédure est dans la moboti à poser la mokanda et qui est un président sectionnaire de que na Ipen awa tozali na président sectionnaire dans moboti à voilà mokanda et pas ya président sectionnaire le président sectionnaire à voilà mokanda moboti à pesi moi n'est pas ya président sectionnaire. En ce moment-là, Mokondi le président a besoin de moi à PC pas technicien.
Des mois dans la côté étape pour trouver la formation. Formation, ils ont duré à 3 mois. Donc, bana oyo, vous allez comment la liboso la biso mokolo lelo. Continue, désolé. Bana oyo, vous allez comment la liboso la biso mokolo lelo, basali formation na bango il y a 3 mois. Bayekoli tout d'abord lingomba, ndenge tozora na catéchisme. Donc, bana oyo bayebi déjà, papa Simon qui m'a wazali nani. Bana oyo bayebi déjà, papa Simon qui m'a mabota bana boni. Bana oyo bayebi déjà les 12 préceptes de Ngomba. Deuxième chose, bayekoli, qu'est-ce que la surveillance? Théoriquement, dans la date historique, oyo ya Ngomba la bisopé en mouvement, bayekoli yango. Bayekoli pe partie technique. Oyo tobengi ba exercice, oyo biso tosalaka, ndenge bandeko ya courant d'urgence, GTK, bango baza bayembi, biso tosepelaka tata Nzambe, tosepelisaka ye na ba exercice. Na yango, via programme ya Lingomba, tokende molai te, biso totindami na président provincial. Papa Ngoyi Bukaka, nde a délégué ngai le dirigeant provincial, natamboli mpe ngai moko te, nazali na maman sociale, nazali na OPS provincial, nazali pe na maman dirigeante, nous allons ensemble là bango. Mais la continuité à programme d'Abisso, dans le moment porteur, pour signaler la présence, il y a le président national. Tant qu'on a une étape, où il y a la remise, il y a la brevet et autres, d'être invité le président national pour intervenir. Merci. Pied gauche. Il peine, oye. Il peine, banga. Pied gauche. Salama Sibengolo Balini. Pied gauche. Il peine, oye. Il peine, banga. Tu es bien tout dans la test et la théorie. Pied gauche. Berlin. Pied gauche. Berlin. Ainsi. Ainsi. Ceinture. Ceinture. Bouton à Sibengolo Balini. Tende. Tende. Vert. Pied gauche. Je vais te la table à la beaucoup. Comment ça? Pied gauche. Il paye banga. Tata Simon qui m'a rapporté qui m'a combien? Tata Simon qui m'a rapporté qui m'a misato. Ya iboso. Tata Bisoro kero sha. Abota makina le 12 février 1914. Makamba. Na ibande ya kama ya mondial. Ya nibale. Papa ya nimana ya Salomo. Abota makina le 13 mai 1916. Makamba. Na kata kama ya mondial. Ya misato. Abota ya kusima zote. Abota makina le 13 mai 1916. Makamba. Ya mondial. Pied gauche. Comment tu bon ma bonne ma Pied gauche. Basiba mazali banani. Basiba mazali bakengela ngoma molimo sana. Pied gauche. Musala siva comme la Bible. Ingeta 1 Timothée 3, 7, Néhémie 7, 1, 3, 1 Corinthiens. D'accord, on va la kombo ya tata mwana tellement santu, tulazaki na programme ya théorie. Tuleki na programme ya pratique ya rosali technique. En place, repos. En place, pour. Regardez-vous. Pour le salut, ça, libre. Regardez-vous.
merci. Tomoni bana na biso ndenge basali mosala na bango. Nde tozongisi maloba epai ya délégué ya papa président provincial mpona conclusion. Timbangis boye! Tobetela lisusu bana na biso maboko ata mokie. Merci beaucoup. Epesa maboti mosusu mposa ya kotinela biso bana. Toleki na étape oyo, étape suivante. Ezali tokobenga na bandeko oyo baza na l'équipement ya bana. Boleka mpona kolakisa bana ba ceinture na ba beret. Biko banda lelo na Congo ya président provincial Papa Ngoyi Bukaka. To déclarer bana oyo ko banda lelo bakomi ba surveillant. To betela bango maboko. Bande posant l'équipement pour gagner le temps via programme ya Lingomba pour l'être savant dans la ceinture de la guerre. Sengami na mutuka za chunu za libanda kende ko déplacer mutuka wana pote mutuka mususu za sima na yo to liboso na yo soki ozali koyo kabiso siko zali tata mama kende ko sala déplacement ya mutuka na yo za libanda. Il y a un moment où on a un équipement complet. La minute où on a une ceinture na bango, on a une quantité, voilà tu continue na bango. Donc il faut l'axaguer, bah comme il faut un vrai surveillant. Dès un moment où on peut inviter avec très respectueusement, donc voilà tout signaler qui la présence il y a président national Papa Peter, et on va continuer à biso ici quand vous allez. Pour les Caliboso, pour la continuité du programme. Maman a besoin la biso bana pour la faire sa bana va privé ou économie. Merci. Papa Matasi Wateke, Maman Kifuka Landu. Jordan, il est battu. Mama Tandugo Malaysia. Tellement le gars ta fille faut qu'elle fixe. Ah, bah oui, ok, ok. Comment ça va oui là? Papa Makwiza. Mama Louindoula Bongama. Mama Louindoula.
Mama Anondo Bongama, Mama Adondo, Mama Lesa Mireille, Papa Lusadisu Kuyea, Papa Vita Topo, Papa Landu Wegeza, Papa Masidi Mbongi, Papa Ntingi Matoko, Mama Mazeu Perete, Papa Kindu Dosimao, Papa Lutuba Matondo, Mama Dilimbu Matondo, Mama Jumara Wenjeze, Papa Jampuba Kubila, Mama Jalungana Salomo, Mama Bumbi Mombingi, Mama Mangongo, Papa Debuti Chachi, Mama Ditete Nzambi, Papa Tambwe Kalenda, Mama Mideda Lukembi, Papa Mafuta Mike, Mama Mumanga Fatu, Mama Lombo Yakabila, Papa Kisambu. Tuwakopesa biso ndemo moko na lombango bana na ngai bokeba na mosalo yo bokamati na lombango vraiment mpona mobilize ton ya lingomba te bana bangai bokeba na mosalo yo bokamati ezali ya moto te ause ezali ya Nzambe olikolo bana bangai bokeba na mosalo yo bokamati ezali ya moto te ause ezali ya Nzambe olikolo bokeba bokeba Merci, chorale des dirigeants. Dès la ordre et la présidente nationale, directement, pour inviter le papa pasteur communal. Papa, na respect de on les capons à romper ça va dans yo moi conseil tout matin. Après romper ça va dans yo prière et puis merci. Na koma tata ya mwana pe monimo sant. Batata na ba mama ba surveillant lingomba tozana esengo mingi oyo ezali pépinière mais lelo bakonzi balobi bokomi ba surveillant elingi kolobe te sika wande boye kopesa papa Simon Kimbangu kanga nini maboko na kati ya lingomba na ye mikolo na soko kote na ba paroisse basirwa bazozala su mingi te bino lokola bayiboye olike te mosala na biso ekotambola malamu tosepeli mpe na bakonzi na ndenge bosala moni baparent mosusu bakoloba nga mpe mwana na ngai ifo azala surveillant to azala surveillante donc tosepeli malamu lingomba etomeli bino na niveau ya province mosala malamu au continent de Bosuka na IPNT. Il faut que les gens de paroisse mosusu on va servir comme ebele comme ça tata et que les bosso merci na binonions merci pour le binon na ba surveillant na nyonso bosali et na ba surveillant IP to bonela tata Nzambe koloiso tata molimo sa papa Simon Kimbangu Sangani yozali Nzambe mokonza lingomba tata mabota maso na mokili pe patron ya 4e génération tozosolo merci imi ete baya kopesa maboko na lingoma
ngoma na yo salisa bango na mipepe nyonso oyo ezala biso na kati na mokili ezala bouclier protecteur na bango bisika bakozala bisika bakotambola mosala bakosala abo batela bango bandimi mosala ya pasi mosala ya surveillance ya pasi moto oyo andimaka atikala basusu apprenti te akomi siko mokola mosala bapasalisa bango bakonzela bango nyonso asurveilla lingoma mobimba papa opesa biso makasi opesa mpe bana no makasi basala mosala yango na kimia nyonso na esengo mpe na bomoto ndenge bandimi oyo andimaka aza na foi mpe aza na obéissance sunga bango na komba tata ya mwana mpe molimo sana amen. Bakuka basurveya bajunior bapesinga esengo makasi kimbangisi boye ipeno ye yekoshi ipeno ye
tosambela okombo ya tata mwana pe molimo santu tata nzambe nkolo yesu tata simokimba okiangani nzambe na biso totondi obotondi na bolingo olakisi biso na mokolo ya lelo ya solo papa toyaki oyoki posa na biso na kati na mabonde tika ete mikolo nyonso tosimba mibeko na yo tozala na bolingo mpe tosalelo na kati na solo tika ete bolingo na yo omela seko kati na biso libela na libela okombo ya tata mwana mpe molimo santu amen tozonga malamu keke nyonso kombo na yo